Ouais, azon no délivrance te. So aza vraiment délivré a comme penda mutu moko be penda comme pire. Ya dans la blo musu a ko sala ngote. O comprendre. Tant yo place moko ozalaka déjà so le kango. Tant le kango to kenda sous BCBG. O comprendre après BCBG ndé mambu musu e comme osala pe ba vie na yo na ndeti lelo. O comprendre mais ozongela ramamba kofi. Ça veut dire quoi? Et ça, la coupe pas si séparation. On a pas mal à épique na quartier la terre sur le mois quartier la terre. Ils ont pas na patience. Ils ont patience. Vous comme bambanda, on exige qu'on fait ça. Ils ont patience. C'était yo, ce qui était au longwa, au kenda BCBG. Donc ceux qui confient pas avoir patience, mais ils posent à moi ça confie. Est-ce que yo ceux qui battent qu'on a place à Cindy na yo linga ko boy? C'est ça moi zou andem te ça. Mais oui, c'est la jalousie, il faut comprendre que ça zoua parce que sur total que yo pour yeba que ko fi azaka na moi sinaï. Pour na serana ko fa zaki na lie na poto ana ki na ma gode azaki. Ozo comprendre, depuis maman gode maman roki. Ozomona mais yo ndima ki pe ko obima apena kofiolo mide. Ba ndima ki yango oyeba ete kazaki na mwasi. Il fallait boya soko mona ke bana ko insister lo ngone orchestre supo mona ke olinga ki yango te. C'est pas na moni muninga babandi na. Siko lokola sini akomi na dekana yo ekoma kosala o jalousie okoma à chaque fois les kamiso komo loba confiance salanga boy. Ozongisa boy omela makila abenda makila na penda chaque mois yo vandi babenda na boyo makila chaque mobela na ote yo ndima ngo. Bonga babenda makila te ngabe na sala moi 1 an na orchestre wana mais babenda makila te bon nga na tuna eza na kuta te so eza ya solo parce que ye moko ayebi mamu nini asali ko ba ndo benda ye makila Mwana mama talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokama nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana moka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission. Babi, c'est votre émission plutôt, la source de stars qui passe dans votre chaîne que vous aimez beaucoup. Congo Source, en tout cas, un grand merci à toutes les personnes pour la confiance, le presse à la pour la fidélité que vous ne cesserez jamais de renouveler sur la dite chaîne. Babi, le devoir est tellement simple, il suffit simplement de vous abonner massivement et puis vous activer la cloche de notification, vous partager l'émission, vous liker, vous commenter, ça me sera vraiment un grand plaisir. Babi, un grand merci à mon boss Jéré Semboni depuis Quasi-Propadi aussi. Un grand merci à mon cordon Hervé Kabamba, Babi, agence Zara Moko, sans en besoin outil de bureau avec sécurité comme il a vraiment la Kimyanyo so ADBM service Babi et de Chine à Kinshasa ya mwana mboka Adolphe so en besoin aux abisso na Kin Awa tozana avenue Militant numéro 4475 dans la commune de Barubou en face na aéroport ya Ndolo Babi agence ADBM service. Un grand merci aussi na Jean Makiala Babi gérant ya terrasse map donc venez me taper sur espace autoza sur avenue Bissou-Janou sur autour terrasse map la direction Birmanie c'est au Kouta Izana vraiment. Un grand merci aussi à Doulou Yartakabir derrière la caméra. Le annonce je ne suis pas seule. Je suis avec Nana Kabena avec lui on va essayer de parler sur les actualités ya makambo ya fait rigoler jet Celia Lingaramine to benga la gauloise. Doulou Yartakabir tu peux me dire que je puisse prendre mon invité Nana Kabena. Bonne nuit. Bien Berkela Toumba.
Na mona ko yaki na liste mo liste ya bato ba invité à faire ya faire rigola. Tutala na miso la soya. Wewe tetala na miso mela soyi. Bise pas faire. Balobi ba pesete mbote na bato nyonso tu ba olanda ngai Nana Kabena invité à Bertela Tumba Nana la Gauloise rendez-vous le 24 juin à Martyr. Wanze mbasika ona mona beti moi vocal mo wana studio. De wana générique na biso ekoyebana. Générique a 1 million de vues. OK na onde na façon mo to balango bongo baloba dynastie ngo yeye. Kini oyo babetaka tolote bandeko. Tala na miso mela soyi yango wana. D'abord tara na miso bo melaka soyi botika biso to beta Martyr na so na juin le 24 batika bilobela oh boy na boy teto boy. Dynastie imagine. Dynastie ngasna bomi propagande nango to bomi ngo teto ana makambu o de ya to sala ya Martyr entre ta dynastie pe mususu eza na terrain. Non ba sisi ko consommer ngote. Neti biso pas faire to za rappresser to za prête. O comprendre ngai na linga ngai ko pona ngai na linga ki ndete dynastie ne bima na temps oyo. Il faut eza penza que le 24 et l'équipe on eza na ka annonce o betele bobi ke dans bobimisa bino ngo na moment o tele 24 et bima kana ne oyo kana ne oyo bima mais le 24 il est kanango le 24 c'est l'équipe nango na juin après ce qu'on est to komota mamba dynastie mais la minute to teto misango teto dans la dynastie int mamba kenda malembe eza teke bilo ebeli no to ke pesa bana baleka mabumu to sa nzembo mo boye so sali nango ka 2 mois 3 mois elali nango eloko wana nde to lingango te biso pas faire to linga ba nzembo mo boye etikali babenga in memorial donc etikali la mémoire à bato etikali libela chaque fois bato so bavandi bayoka ngo poso tali ba nzembo na biso ebele to bimisa ti lelo etikali na mémoire à bato na mutu et comme un peu concert so ba biso ngobilari c'est que au soigner relation vous comprenez ngobilari go do soigner la relation donc comme bato ba boma relation ba mo benga ba ngobilari bana boma relation kaso ba ko soigner ba relation tete bien de ba faire bo soigner to soigner makasi na bato ba na biso bien pona mokilo to tambolaka na fofo so muto aye abeto mbata nde Jésus lo bo pesa litama mususu wana mamba bible ngaso betinga mbata to kata libanga na ozongisela nalaka bela so abeto mbata libanga ata libanga na bamba na biso ba jete na liga ku biso ba na te yo beta mbata na tala wana faza na ta Jésus na tao ya mo be esprit ya besenga nde lata yo koloba bongo tenga esprit na bota mana we esprit na ele lata ngana ndeni nango yo to bala na po esprit ne ke lata ngana bozala nda kumot wana eza libala te eza ki simple concubinage Monica ndezala na bapoto tiso bolinga na no bovana no penda kuma so pe simbite bopangani na bopalangani na bino mais so comme na era ba alliance ba mabala wana nde toko bandolobela mais so za bon 4 sur débat na oza et ça la lote ba concubinage musuba ba bota bana seke bo papa mbabala na âge nini Amazon pas za ki concubine na ti ba vandaka na tana nyo sapwa yo bale na kimukolo et problème te c'est très fort voilà mbali so pendant concubine ngai moko te ya Congo mobimba concubinage Congo mobimba ya na bandako beso ndo tamusoka ana avenue ka busu jono banda sayo tina kwa biemani ota combien de concubinage baboti bana na bakoko ouais mais oh le oui c'est vrai na oui quand tu dis comment ko bala libale ko en plus omoni ko mabala so remarquer bato babala na basala ba mariage balati ba alliance mona ba umela te bakabwana mais bato bavana na ki concubinage moi be bazwela on pétant vraiment nous sommes ici avec Nana Kabena, tout le moment actualité à Jet Set, Babi agence Zara Moko ADBM service ya moi Namboka président Adolphe de Chine à Kinshasa. Sous avez besoin numéro naé et les kawana na ba bande personne de la publicité vraiment numéro naé bilo ba conteneur na yo ba colis na yo comme avec toute sécurité. Nana Kabena, parlons un peu de l'affaire Stade de Martyr. On a des problèmes, on a des opposés là. Nathalie Yampaka, moni muto a rotambo ya ba gilette taliboso ezangai. Na ya vraiment Stade de Martyr na ba gilette na ngata 10 parce que Yampaka lobi suri osali plainte to kate koto. Bon kate ko. Yimo loba ki on déjà ti ata bon Angers. Mais bon ça va jeter faire go la batu ba comprendre été éviter qui faire ego la jour on va tout comprendre nous mo botala kaka arriver à faire ego la mboule beta makasi
mais dans la degré à plein zaka na aéroport ba tu ba signer na ba on kuna sambula bon plein on ka et bon siko ya aéroport kutu musika ya aéroport musika ba tu ba ndima ba kende ba misu ba kenda makolo bazonga makolo stade ba combien de places ah stade 80 000 places bato ba yaka na bazara déjà ba 100 000 na ndam bo bazaka beli nous assure nana Yo mon affaire go la mikate to bino ya aéroport izaka ndenge mona image ya nosibi ya pona image ya nosibi ya mbujima bato ba yeko yamba ya ka félicitations artiste na sepela ni pas encourager ba yeko yamba makasi po azobeta concert na stade ya mbujima le 9 je crois les deux les 9 donc c'est aujourd'hui je crois les 10 ah OK les 10 donc obeta concert na mais image wana moni degré ya bato ezaka ndenge mwana bato ya fait rigolo mais c'est normal quand c'était les ezaki ebele penatele waka ndeti ya fait rigolo apezaka ndemo te eza ndemo te 100 000 donc c'est ba déborda qui bato wana bazaki ebele moni image omoni des ans on a comparé image on compare image misu eleki nyonso omoni image neti ya ba public ba ndenge ba aéroport wana ya martyr te martyr okotema na katikati ozwi pena martyr mo baluki tous les 4 coins mais dès que l'aéroport bongo oko filmer bato ana nyonso te po ba bato ba telema ba côté na bango koto bataka mbula pe banda ko beta vraiment on comprendre mais il y avait des gens bato bazaka vraiment ebelé donc ingi koloba ke o bazaka na bazaka ba golo to zaka pe no incomplet pourquoi parce que jour on mbula beta za pe na ba misusu bazaka sûreté que papa veut y a les mêmes jours on se comprendre donc ba golo na bazaka même pas 10% ba golo ba koma parce que soto bito tia tous les 100% ba golo na katia martyr ferami katete faire un grand star ba parti chimle ba yebi ngo oncle na chimanga yebi ba krizu bangani ba yebi faire gola ba jeter ami katete do jour ngo na martyr ba tu ya ka koyoka musique po to za biso na surprise ebele te surprise de choses à la ka yemba chorégraphie surtout elora mikolo oyo ezo sala batu mitema ki fiefita bizorbi wande le lisaba ba version na ngodo stade te yango kanga te dance omoni sko na martyr ezana dance moko o ezala ke eza dance moko o batu bandobi na ata bobeti banze mususu dance ane banozonga donc ezala bongo mais eza pe na ba place mususu ndenge ezala ke non et ba crime soupe eza na to roboka po ba cri ezebele banda faire banda ba boîte noire ba sens interdit ba générique ana nyonso beta ba 4 minutes et ko beta kolanda kitoko na ete abela de loko na bi ke gang sa sous martyr makasi ba cri ezebele mais eloko eza na minute o eza penda na temps o eza ke zo beta ma et na temps mikolo eza bizor bibino bolinga te to lobela on poani et comme ça ba tumte ma passe boendeni ba to so ba betelo na bango ba lobela ba mo normal biso to lobela bizor bi na so succès planétaire partout ba Nigeria ba Paris na ba chinois ba osala ngo ba challenge ata yo moko to loba te ah n'importe quoi ça fait rigoler trop mais bozana na bino pe ne lo côté eloko nini yango bino bolinto za nango to ade na oto ana oni bino boluka nini yango boto bolina posa to za na nini na bitelo oni bino bolana posa to za nango voilà nini to la makaya buna kwanga bino bolini ya wacha wanje oya parler à tel biso wanje to roza kasi te ngape na yana kwanga ba kata awa ba oyo ba kata na boya bongo ko ya boya bongo ta omoni jour on a Marty Bertela na oyo bisao ponga pena jour on na zalana na sala na sa pe ba interview na ngai na sa mam na ngebele donc jour on na zada na Marty à partir de 10h na zana de na 4 ti butu na olela na sa mambu nyoso tukuna mais jour en haut bon na bateau ba oloba jour en haut non c'est nous le 25 mais nana est-ce que vous avez toujours à peine qui sérieux moi ndambo est-ce que vous avez stade de martyr eza likambu ya nzembo te mais et likambu ya plein ça plein ko nzembo ya na sima est-ce que ba effort nyonso boko sala ba force nyonso boko kenango est-ce que vous êtes sûr que tant to combattre le quoi ya musuto kendake komi to kuma bomba ba image et komi image ya bolé ki sangote image wana bolé ki sangote bozoka côté bato bazaki belé et comme appelle les cadres ya wana omoni makambo to lobake vous allez après c'était allé après pour exemple
na bato musu yo yebi ke basala plein mais ba beta ta musique monte content ko bato ba yaki liboso eza ke basala ba lever les rideaux ba on dem bagangi sa bato jo on a martyr mais yemo le concernant asala elote o ba sala plein te wana na bebi so de la pesa exemple ke plein na été wana et na ngo problème te nga na pesa ba courage pourquoi parce que Koffi Olomide pas beta ka martyr liboso sala plein te mais ko beta mi balé et simbaka eza mambo yaka ce que bino bolinga ko comparer bato olinga ozwa ona obakokana te bazande morote muta ana ndenge na ye mais faire gola ala mutu mo bazakane pressé te azara après azakine pressé te obeta martyr te date na ye le 24 juin bino bozela le 24 juin ekoka bomona mamnini oyo ekosala masoko ekosimba te so bato bakokota te so ezandeni après le 25 bolobi bino loko no kuto esalami te bokomo loba loba c'est quoi ah bobanga Christelle Mwango baobanga hein non Milu Samba baobanga vraiment baobanga Nana Bena, parlons un peu de l'actualité en dehors du jet set parce que la monotangi Kombo ya Koffi ça m'a donné encore inspiration et reposer question sur Koffi Olomide, Makambo Ezole Kana quartier latin et puis Makambo ya foyer na parce que ça sous privé et pour bango de ça qu'on a mis. D'autres comme on a Cindy les cœurs à Salinze, je te jure, à Libala et na Koffi Olomide. Mais cette chanson a créé beaucoup de polémiques et comme il dit Stone Koffi na live et comme côté Moussouba Moussouba comme c'est na l'autre comme on a musicien Ali Lindala la salle maman Ali Anzemo il n'était pas et comme côté Moussou Sandra Ali la qui n'a pas propos, c'est comme si qu'on critiquait Koffi Olomide là se dit mais quand on l'appelle maman Ali est-ce que un peu analyse ni reko ça sur Makambo et Koleka entre Koffi Olomide et Ali et puis Cindy Lecker. En vrai dire vraiment Makambo na linga pena lobela moté mais surtout loba po ezaka ba actualité ya mboka na biso konga na moi na faire vraiment mais na ona ko loba ndeti na sœur na ngai Sandra sœur nanga Sandra ozaka na quartier la terre ozaka moi ça. Vous t'allez pas côté moko oui, on a sœur nanga. Mais eza conseil quand on fait ça Koffi. Oui, déjà conseil non pe ça est. A comment déjà ko sambela soi-disant. Babilo musuku ta sala wana muta sambela akosa babilo ko anate. O mona neti ngana ebike azwa na vrai délivrance te. Ano délivrer te. Ouais, azwa na délivrance te. So aza vraiment délivrer a komi penda mutu moko be penda komi pire. Ya na babilo musu akosa la ngote. O comprendre. Tant yo place moko ozalaka déjà sur le kango. Tant o le ka ko to kenda sous BCBG. O comprendre après BCBG ndé mambo musu e komo sala pe ba vie na yo nande tilelo. Ozo comprendre mais ozongela ramamba Koffi. Ça veut dire quoi? Et ça la ko passe séparation on a pas la epi que na quartier la terre sur le mois quartier la terre eza pour na patience. Yo na patience beaucoup mais bambanda o exige Koffi so yo te patience te yo so kite olongwa ka okenda BCBG. Donc so Koffi pas boyaka patience mais yo posaka moi ça Koffi. Est-ce que yo so ki ba tseke na place à Cindy na yo linga ko boye? C'est ça moi zou andem te ça. Mais oui, c'est la jalousie, faut comprendre que ça zoua parce que sur total que yo poye ba ke Koffi azaka na moi sinaye. Pour na serana Koffi azaki na lie na poto ana ki na ma gode azaki. Ozo comprendre, te bi mama gode mama roki. Ozo mona mais yo ndima ki pe ka obima apena Koffi Olomide. Ba ko ndima ki yango oyeba te kazaki na moi si. Il fallait boya, so ko mona ke bana ko insister lo ngone orchestre, so po mona ke olinga ki yango te. C'est pas na moni muninga babandi na. Siko lokola Cindy akomi na dekana yo ekoma ko sala o jalousie okoma à chaque fois le ka émission comme loba confiance sala nga boye. Ozongi sa boye, omela makila, abenda makila na penda chaque mois yo vandi babenda na ba yo makila chaque mobela na ote yo ndima ngo. Bonga babenda nga makila te. Nga be na sala moi 1 an na orchestre wana. Mais babenda nga makila te. Bon na nga na tuna. Eza na kuta te so eza ya solo parce que ye moko ayebi mamnini asali ko ba ndo benda ye makila. Ozo comprendre. E bilo muso ko loba tango leki déjà na délivrance mambakala no se leki o ya sikane komi don na e masolo ya kaloko beta ngoto même pas na penser na yo ko ozala. Yebango Socrate aloba tel tu penses tel que tu penses tel tu deviens. Donc oh yo zo penser oh yo zo komela. Donc tango yo zo kanisa mambwana yango faut ezaka la connais-toi toi-même. Et tu connaîtras le vrai Dieu et l'univers. Vraiment nana rabela bête biso loi Socrate. Mais oui, biso ka ba to fanda à l'école. En plus naza homme spirituel pour spiritualité qui femme te donne un mutu homme spirituel na mutu na spirituel. Natanga pe spiritualité. Vraiment. Donc na makambo o Sandra zo sala aza vraiment chrétien te.
akomi no chrétien te akomi pe no affranchi te nanu pe akomi na ba degré na prophète kondo osala musa punda te nani Emmanuel so Emmanuel plutôt prophète abatako za sa makambo na mais esprit na yo pensée na yo bezo kende wapi ken pia na pas dans l'évangélisation kuna ozo comprendre mais tala biloko ken pia na sala ko to cérémonie évangélisation ba kon sanga te ken pia na benga ngande na ke kosala na émission même pas nga sambela kuna tenga kota na no prière te siko na ke sambela kuna ndeni nga sona koti prière ba na koti mo mke bima to catholique ba église ba pasteur na kenda na ngo te ken pia na benga nga to sala na émission vu que makamna banda koloba ya mamba bana boyena boye pe lokwa zana ba guerre na ba on edi ba diata po kuna pe ba guerre ezalaka edi ba diata ba semo ba beta ka pe chiba ba kuna ba rapena na ba guerre suka mamba ba golwa onde nga pesa ba bilobela mais ba ngo pe ba zana ba guerre na bango ken pia na benga nga nde to sala ne émission quoi comment na posa na comment travailler na chaîne na boya ki ngabite nga na goloise peut-être na kenda ko sa émission na seke na goloise ya bisanga nga na muta pito pale na kiparate yaka to sala émission effectivement pe na kenda to sala pe émission mais ba finance pourtant na ba bien au soutien tenga nonde na boya na ngai so na loba ke non na kenda ka chaque dimanche to nga to ba lo sala émission te mais vient na bango za so pour continuer bongo longulo te bango posa bango za ni monde na sala pe émission ana parce que na comme sala émission na chaîne na comme lobela na bango ngai nde na boya ke tanke gauloise yango na boya ka ngai nde na fina bango nde bouton na boya nde mambo wana pona tala ke emo ken pia na obeta ba masolo nde bakenda ba poto ba koma ba fazer ala na ba château rouge na ota ba masolo muso abeta ke akenda ba pesa $100 esala boye akenda ngola souffre na ota sko ba bilo abongo ngata na ke boy ko trahi faire égole na to mona na biso ki sinjo a trahira la héritier ou ata yo beno boy ko trahi faire mais la yebisa bien njora na téléphone zo lela moni ba pressé moni ba vitesse ba pressé so za ki na Europe mérité pas keno pe poto ozongi na opeli susu et non gravité le roi posa no pe pembe na confier pas ne pe mo pao je me sois salo ka plaisir mon pao ko ta ba suspension ba message na ngo baza ka wana zo mona côté ya mam na lo ba ya Sandra c'est pas bon hier ko jamais ko le kara lo ba marambo wana basala nga boye soki na raisonner na ko sala boye na ko zongisa boye na ko sala boye te so mono zaka na posa kofi bozonga na lobani ka vérité ke vient na zaka na posa na oti lelo nga linga to zalaka bozonga ni c'est pas un problème tika sinda sa makambu na e posa zaki yo po linga boya te olinga boya to linga posa ki déjà moi sinae donc pour que na BCBG jibe pas zaka na moi sinae olinga pe jibe bo no bima na e donc eza inutile lo ba mambwana so ku tozo le kala be mission te ya kande bato lo ba mi mamba nzambi tika buzo ba tika beti nana ka bena to zonga skona mambo etali jet set mais ka un peu corrélater biso na bata corrélater biso mais ka un peu corrélater biso ne bovanda na faire rigolo ba des fois faire rigolo les arani parce que je suivi une émission ba bete biso histoire ya faire rigolo ndenga bandaka ndenga sali orchestre ndenga bandaka suki na London suki de orchestre moko mo parler Londres je na bossa ni kombo staff London plutôt babina biso fait rigolo azana défaut moko azarana en min katine so mta sali likamba bossa na raté d'ailleurs vivre peine na kata en et puis problème les aramoko alinga ba rappeler les passés na été so babina oza pembeni ya faire rigolo défaut nini obino mona pas ya faire rigolo to faiblesse na ezarani bon ils vont quand la personne va mbote na place ozali elo na ina lo baboye ata yo ndongo vandela bertela eza ba le passé ba ko rappeler esekisa o esepelisa o mais yana le passé mususu ça fait mal au cœur eza atangane na fandi boye eza ba le passé mususu eza ma mususu na tali yango donc so mutabete nga lisolo na mona lokwa azo tuka ngai ozo comprendre problème c'est lo mususu salanga pasi makasi mais yo zo yaka na lisolo na ozo yo obetela ngaka ba masolo wana o mona vient na junior boule ba vient na bango no so balinga te ba rappeler bango ba bilo mo sala bango ba passe na te mais surtout mutu mo ba sala ma be mo bwenyenga oui faire banda musique ne na staff London na pas ba musique amike mais na kata staff London ninga banda ka pe na orchestre na pe ba sala pe banko mais so totali orchestre na pe ndenge tikala ti lelo kutu est-ce que yo yebi orchestre oui bien côté mais oui yebi faire rigolo là pour moi toi ici la vérité wana c'est comme si on dirait azaki na moka ya ba to staff London wana c'est comme si on dirait mon aka départ ya faire on dirait à reconnaître ka baninga na eto bazaka na simas à reconnaître bango po eza pe na batu musupe ya staff le ine ti ye moko leader ya staff long ve na Zaoul Voama
vela nga Zaoul mwana ngirengire azana ba relation ya bien affaire azala amina ya Facebook na mona ke ezaton papa vaza kina mambo ba prison abandé ko soutenir ngo tanga bimi kuto asala mo réception mo boye mo vie Zaoul na ndenge na soka se ba bilo abongo seke bazana relation ya bien bon eza mutu musu pa azana kati le musu ye posa na eza kaka azala pembe na firi mais simba te po apela maramna comment sala akoma trop pris omoni le musu ko kende ko za posa rendez-vous na ele musu ye pas attente wana yo moni ke le musu azala na bakanda boye mo na mutema pona ngai ya omoni asali bo azongisi bote eza bongo te aza mutu yana ba bilo musu eswaka na mutema o eleka kala mais a mutu te ke o afane bona ebi kata mutema nete mais de comment na ebo a mutu afane sa pena na mutema defone za ranini yo vandi pembeni defone za ranini mais mutu soto ana défaut mais za ranini mais pour nini yo lingo eba défaut na papa bobe ba ke défaut papa za boye papa ça donne la mutu no soto azaka na défaut na ye mutu no soto azana défaut na ye ana ba bonne qualité na ba mauvaise qualité na ye yebe ana ba mabe na ye o ezaki ye mo petonga fanda eza pe na bato ba reprochar était papa avait boyete azana ngo azaka bon te mais bato ba lobi wana ya orchestre na ya staff London ndeti vie Zaoul bazala na relation be yepe na quelques bato bazawana ba solo la bien ozo comprendre mais yepe na bato mususu so pe simbarate esimbika te poza mutu mususu so esimbe na ngote na kala lelo lokwa na komi boye oyaka pembe na poto zala po kala esimbe na ngote esimba te ti lobi esimba te yepe na mutu mususu bokaboni fo bokabona ka libela bibino bata faire rigola tout autour ya faire rigola ezaka na babola yango moni faire rigola na ba haine parce que boya rapona bato mila radiamba bato baza babola boya rapona kosenga faire rigola mbongo koko teke ba haine koko teke binemi vena nga ya dada ngwa bana faire rigola futi na bato bele banda kutoto mais eza normal so baza pembeni na ye na ba diamber eza te ba diamber jembe ya nango ba bilo mo boya ba ce soir wana ya ba délire on comprendre ya ba délire mutu soto azala nango mutu musu amela ne bière mutu musu amela cigarette mutu musu afimaka na ye ya mabete mabeza ndeka komela kuyu komela bombe wana nde ya mabe nyamba nyokula bomela o makasi ezala bakonzi ya mboka bamelango bato ba dirija biso papa we mbakuta loba abingai na mela likeke ngane na abona kota pena na nganda na tambisa nango mais papa mbaza ke intellectuel so papa mba telemi penda azoloba yo yeba papa mba meladia ofinga noaler na nini noaler a mutu mo alinga no salité te elinga salité noaler a tokoto te so sko ngolo ba ke pesa fere ya ke bato mo bazaka babola banini po ba o baza babola eza bato ba yo luka misala faire ça la société ne ana compagnie na ye engagera bato to engager mutu ana droit ya futele nzabo ala tenga ba engager ngano te ana droit ya futele bino bolinga ba nyonso bino bozaka bongo nga lina ngolo ba mam na ngate lelo bolanda nga na chaîne moko na national bukaje international ye ba kwenu TV bolanda nga wana donc chaque mardi je nous ça émission concernant les padres parce que na gauloise bukaje international bibi déjà kala ebete ba vie belé yo katilo nzemna na siko bino bolingani yango bolinga bo bimisisa faire dynastie na presse na vitesse polo bibo tema bo ando finga ngo lisusu ya banze mutu ezala likola presse ba bimisa ngo esalika 2 mois 3 mois esili nango bato bayoka ngo lisute elimo na mato ya bato na biso ko biso tozala presse tozala prête tona préparation na biso ya concert na so munene ya martyr ngana na banze mbuna nga kafuda so na koti studio na yemba ngo mais posa na nga loko ezala ke non na lobela na pe faire rigola atata na robeta banze mbuna nga na tika te na lobela eka bona super fan na Nana Kabena fait Alexis oui je ne sais pas aussi c'est pardon excusez aussi c'est mamona te ko loba babola vous comprendre toute cette vie de celui qui l'écoute boyo yebi entourage à faire été ba vela biso ba dada ngwa bana oya biso so ba vela biso vela nga nani kombo ya honorable na biso nani kombe kiminga ya ba via faire ba belé batambongo ba ya kane belé po ba kombo kutu vie Jean-Jacques Mutuale
il passe à bon temps tombe la ne peut pas me battre faire yekuta ne lote yenda za wana za muyibi ti wana frapper a muyibi yo ko pa mama betela nga kuma masolo ana te soto ande na bata mbongo o baluka mbongo na baona ndenga kisere ya ndenga musala ba ebele ancien botoko ana G Blaise Polo ana G dona ba visa pour na vivra bien maître Jeep mbula makofi vivra bien orchestre gila mavakala vivra bien ba kota la boîte sombi bouteille na ye Amélie aza palais na ye vanda sala ma na ye ozo ko pa Tracy eleza ba bien orchestre chose bien ba vena marque house na okuta ne moi 50 moi 100 pa kabeli ngai ozo comprendre est-ce que na orchestre yo kuto za no jour mususu to kuta na chef de chef na bango kuna jino akabela ko $10 te po ba pesa ka $10 siko yo yebisangani sika jino liaka ba saloni tena la bino ne vérité po ezaka na misu na yo partout na bango pesa nga $10 ye mo pa pesa $10 tena lobi na yo po yo solo bakemba ta faire ba ne lokote bayaka wana bayaka musala so faire obimisa mbongo opesa bango eza mabete ye mo ka nyongela ngo te bino batu bonyongela ngo sala bino pasi so bana posa senga faire boya senga faire bato ba pembene ba na droit ya lia mbongo na ye ndeti ngane na bona na posa bete pe matolo ko yo yebisanga no ke senga na senga te po Alexis we zo panza bino fort ik ma kese ya Nikovo na senga te po ani Alexis we zo panza bino ye mo Alexis we ti ana PD Alexis we ti PD ateka asima mais bino monde mbobanda biso siko bata sima bazate ozo comprendre biso baluka musala na mutoki monde mo eza makasi be mutoki pende kita ozo mbongo oyo ezala ke muta ko gagner na sueur na ye na sima te li fwende nete ekasi na betela nga mwanda mbali fwende po lobi trop yembi te le longa linga rotango yemaka mon mari tu es méchant mon mari tu es méchant avant le mariage on était ensemble on s'amusait on était beaucoup voilà on s'est marié chérie t'es devenu méchant même pas de câlins même pas de bisous ouh yeah aki fwenende nde aki fwenende soko lingaka Yesu beta maboko yanga bo mikolo yanga bo ya tatikelo ko ana pardon na biso Bertela Tumba na ba ngala biso ko na martyr na kobina pena moi danse na kobina kifwendene na martyr pona kokate so na bini yango te na mona lokwa journal ne lekelinga bien te na ko kufa po dege batu bazalanga bina ifwendene te no bina ngo Sandra Kaniki na ko bina ngo mais bino bata faire rigola to ça remarque mo boya directement na kofinga baninga mettons par exemple c'est la bino revanche c'est comme ce soir à bino makasi po bino bolanda mingi de mission na biso otolobi mais o bango basala bolandela ngo te moni mutu so yana bisa ke so betinga mbata na bamboli banga beti likambo ya Alexis Wech c'était bino moko de ba l'hiver kunde obanda ki likambo attaquer ba ko attaquer fali pona ba warrior ba attaquer ke e bandaki ndeni po bando attaquer ba evandika ba banjolo ba yebisanga bino ozana mabete mabeba na toza mabeka cité omoni biso bata faire so totali bien so totali okoti ata na ba page na biso ya ba Facebook so muta faire ka publier le mot faire maman ba wangi la ba koti oya ya lobi omoni ba soit tu es intelligent soit tu es warrior so za maele soit tu za warrior po ani po bango bazala so to bimisi bwaki ka elo mo na Facebook ata ngande na bo so na bwaki elo ko na Facebook on dit na bwaki la onde bango biso mo kuto mo ba tension ba commenter te bango mbanda na première commentaire ba bandi ko finga bango ba créer ba réseau ba créer ba compte na bango belé ba créer ba compte belé pour ba finga ba déstabiliser faire gola ba bimisa ba campagne ya mabe biso siko to ko mo sala ngo ke en live tozo bomba na te yo soko lobe on ndenga kuku biso bimisa na poisa ozo comprendre yango ndesko zo sa mabe bango ba linga ba bomba mama bibimisa ko ba mabe ok mabende zo banda ande kuna comment ngana biso ngane tingane na abo jamais na ko s'abonner na ba page na bango jamais nazala tête que on a la page moko boya banani on nazala na kati na sabona te au moins na ko tale msuma kamba innocent na tele Fabrice na moni pe ya bien na aimer to na commenter pe ozo comprendre mais bango na linga te po kombo na déjà loko ekenda la gauloise msuso ke ya to lo bibia e bima mabe mais bango bazaka batu ya liboso ya ko commander ma ya commenter makambu nyonso ototaka tota martyr bango mokta minute mikolo ba bimisa image mo bo botala 18h ya martyr a faire gola batu basate
Ozo comprendre nyonso na bino bomo na ngote omoni te ke bazo déstabiliser faire gola basala ka tout fait nier faire gola ndeti faire gola te loko te yango biso sko ba golwa na kanda na yomo to comme belé partout to panza to mo sa be mission to koma ko loba poto défendre faire pour faire akokano mambo loba te faire pas ça na kimia mingi en kati aloba raté yende ngazana ya omoni mo be biso msu pepe sa biso kanda te papa avec foloba faire aloba raté faire akiparaté jamais faire oyoka ke ata mutu mo ba tele ma fingi akangi sae elote yo momoni mikolo mambo auto créate bazi fimo wa bali babimise moi ça papa ya fait est-ce que biloko bongo est-ce que zalaka est-ce que zala donc biso sko ba golwa to bima to lobi bon mona o bango ba salite bon moni ya biso na ba interview na makamka o te ko bimisa jibe na ali ya moi ça ata siko ba biloko bongo ndesi ngana bi papa chéri ata na ndoto ata ndeni papa chéri olingo bimana ali ate malgré ça bana ba rankine na bango ya ndenga musique boye na boye eza mwana na moko de di stone petika biloko wana ozo comprendre tika biloko wana mama na bino pe mama na bango pe ava balingana na kofa kuta kofa zaka na magode kofa azaka pe na ba Mariam azaka pe na babasi abota na bango ba mama ba Elvis bazali ba mama ba Rocky ya banto ya ba nani comme na Diego ba mama bana no so pe bazali bon pe bazaka pe basi akofit siko bana bango bazapi po balobela pe ba mama bango Maman Abino azaki moi c'est papa Abino bavanda ndako moko. Metango simbite bakaboni c'est tout. Yoko kota rankina papa Abino te pona maman Abino papa Abino bakabwani. Ozo comprendre. Neti ngabe maman biso papa biso bakabwana ka. Mais so na solana papa biso no solana maman no solana e. Ngate na lingisa bango. Nakutaki bango balinganaki. Tango simbite bakabwani. Nana Kabena. Je comprends. Nous sommes arrivés à... Pas tout pack. On dit qu'il y a la liste. Na bena na liste. Pone na abo na boka ate. Ebi yanga le kamisam no na boka ate. Boss Jires banana vanda banda nde j'ai déjà lo bala nga ozelo mo beti lelo. Na lela ka mapinzi yangu. Vanda. Solo. Yo moni ko fona ka na liste ba Pierre. Na la saka ba Pierre. Mikolo tulanga ni na chana ngayo. Na ADBM service babiye libanga moko ADBM service direct ADBM service maritime aérienne donc yesu kika obwaki libanga moko ADBM service président Adolphe président Adolphe de Chine Kinshasa na raisonner mba moko na sina mesala na milelo na sina mesala na basho aozi mokana kolelisa ngai sala na ngai nyonso elingi motema na yo Adolphe Teresi mazonga moto na boke wana boke déjà président ADBM service ADBM service président Adolphe taka bate belé ba osola te ba kino bravo Nana Kabenazo directement liste na yo cahier de charge na yo soki to kati joli kabase na repêché donc ana sinzongo petit nanga Christelle Sona petit nanga Iboto Mwangu Julie Tikambila ma copine privée masanga Iska Lenzo na mikili ba Pegi Kiwa ba masanga Marlene Indo na mikili bana poto bana poto joli kabasele la poto masanga na sinzongo poisson je sais tout na kati Mali ba mbota to krizu bangani na kati ya Turquie Babilo kwa to yokana kia na tisikono yele liste à repêchage bato so ba repêcher ta na ba belete na alta de go titenge bazana na junior bo lever na ngamo le roi Deniles na gouvele golo ndeti yeli susu azaka nani yango kombo utotangana za prophète avec l'église ni azabi lobele webi abi lobela na ebite po ani na kipa makambo vina ete akipe mambo église na ena ya mwasi na ena ya bana na ena ya bandimi na ayaka ya odiembela na musique longa na kuna yo koma noka ya musicien yo koma musicien remplacer ta ba kinkester banini etalinga ite azabi lobela mingi ndeti yenga ndenga zana ndenga aboya no Simo Kimbangu tala mutu kwa yo aboya Simo Kimbangu na ebite miracle ni na sala soka na kati ya boîte ya ba whisky na ba ndumba miracle nini ya sala ya telema ke koboya Simo Kimbangu ngakonde na bwana Kimbangu stete na yeso da pe na kinda na groupe de prière te mais na ndimaka Simo Kimbangu ala prophète ya munene na kati ya Congo ya Afrique ozo comprendre asa prophète munene na kati ya Afrique mais yo telema ke kolobake o na ebi miracle Simo Kimbangu asala te yo ya Simo Kimbangu azaka yo salaka po yo yeba miracle ya salaka yo zaka soit disant so Deniles va sopelo mai moto elongno sezika wana frapper
Vous comprendre. Vous savez qu'il frappe ba kangena ba prison obimi bandimi ba kimi l'église alors comme une continue dans la cave. Vous comprendre. Côté pesa nga kanda fort na so vérité. Ngali nga biloko wana te. Nga kenda mbanza ngungu balakisa nga place. Simon qui oui. Balakisa nga place Simon na mbanza ngungu Simon qui mbanga silika beta mesa na kata na kata kasho. Mais là ba mira libanda prison et katana ti lele tikala na ba frisirana. Ba place Simon qui mbanga tsa lokolo tikala. Vous comprenez? Satan mwana beba yana likolo ana ezwangu. Yeba miracle na yo kosango. So na kati ya boîte stake mela ba whisky. Alobisa baba. Baba nini ya lobisa? Yesa tambusa koka abimisa koka moko. Chako papa ile TV. Abimisa baba oh ya tambusa abimisa so koka oh ya baba wa lobisa na koka. Na landa ngo tenga linga mamba ba pasteur te ba pasteur ebele ba bescro. Vous comprendre? Il y a bien bazam muke mais tellement que ba sangana na linga su ko ndima bango te ponga kenda na église te. Nga kenda église te pour bien habite point dans les temples bâtis par les mains d'hommes. Moni ba temple na bango batongana nzamba vanda wana te. Donc nzambe lo raza na kati na ngaso na posa na ye na mi kotisa na kati na ngana luki. Ma pasteur nana. Mais je te dis pone ti babilo wana o basala wana atele ma bandoloba. Oyo fere, falo moni fere alinga aluka conquérant na mutu wana. Fere aluka ko te yende mutu aluka concurrence na fere gola pas comprendre que mutu o ngana ko diembela ye na simande biso to diembela fere poto ye bala poto sa ba succès. Yé pas aluka adiembe la faire gola pour faire gola era bandara na ba vine ya musique ya zara mona pa na ba osombele lipa ba osele ti wana zara mona nani l'autre là ko zara mona preza ba ya mboario ya zara no mona ba osombele lipa ba osombele mikate ba osombele boudet wana faire gola azana bo mwana na ye wana a déjà na wenge 4x4 ya orchestre mobimba ti faire ba sali ba intervention rapide na 98 ya zaka. Si vous avez un peu de fil, pour moi, un pasteur moboé inconscient. Vous êtes inconscient. Vous comprenez que vous avez une habité sur pena na ko vanda pena na mutu na ngana une église nous na yo sambela. C'est que faut na que là attend hôtel. Tamela que là attend hôtel. Kena yo sambela en église non. Tamela que ça te kobo. Nana Fabena, un message de la fin et puis on se sépare parce que la mono kanda makasi. Na banda kilibo mezwa kamoto kaka soki abebi sibikila na kiole po balobi ngate na koti fulue. Azar consiele akanga kaba intempérie ata urago eye kokite ko devancer c'est mon samouroyo. Ba mode la fezaka le 24 boya to bizor bizé bango ba tout boya le 24 ba gaulois ba gauloise ba gladiateur ba mourir à bonne musique pour ezaka ba gaulois ba gauloise te bozalana na ba mourir o ba linga bonne musique pesa ba tout ça zarane mutu te malinga ne ka musique ne akafu ayo kaka misemo boye mbaka bien ba parole ele ka bien ponte ba faire ezaka passe pour moi mukia kangango facile vous comprenez ya te ka bande pour moi mukia azo yemba te nzemba faire pendant tout moi passe pour moi mukia kangango po aloba ba maloba mo boye o eza profond eza pe ki mukolo quoi dans les 24 wana ya juin na martyr donc to indi sa martyr avant 12 heures déjà dans ma BDG kota na kati ya martyr donc ezande likambo ezande somo boyo otala ba pas de danse ya kano boyo otala ndenge nini to préparer ki martyr wana boyo mona pe ndeni nga na matana podium na bina ki fuendende. OK to yo otala na ka bien ndeni na matana podium ndeni ko bina ki fuendende ba bien agence zara moko agence ya sûr agence moko il y a du sérieux quoi na zaka ka mikolo wana mikolo na taba tu panzi ko agence tout bloqué dans l'agence moko ADBM service la pese dit mampuya mbote hein les Chine Kinshasa Japon mama banga les sile kata to kata na montage de la zone bazoyaka. On se retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro Babi. Un grand merci na bato nyonso au Bolanda qui biso bozo continue toujours na Kolanda biso na Congo sous vous s'abonner massivement et puis vous activer cloche de notification pour recevoir toutes les informations sur Congo Source. On a un numéro de téléphone sur ici qui na pese numéro na ngate plus 243 81 92 01 666. Plus 243 81 92 01 666. Tout ça rend tout ça le kabouanara yo okoyemba moi j'ai douté de lui, j'avais raison. Son amour si cramé dangereux plus que du poison. Il m'a eu dans sa maison juste pour la pendaison.
Sur la terre, nul ne peut se taire face à Gessi Asamawe. Trouve son partenaire de rêve, on s'est donné front de manière instantanée, sans pourtant réfléchir. Gessi Asamawe, ignorant les conséquences qui sont parfois mortelles. Gessi Asamawe, for Nigeria, ça pique comme du piment dans les yeux. En tout cas, le 24, vous avez belé, vous avez ça pique. Vous avez lita chamala, vous avez belé tous les Gaulois, Gauloises, nanaka bena la Gauloise, alingi bino mingi bisous. Bye. Mwana mama talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana moka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui